yindi ko yinda bana Kishasa bana monde entier papa mandosi avandi kimia te alobi emati il faut na yana loba na loba ngwapi na kati ya papa mandosi TV bandeko nyonso to basabona babone nyonso ya papa mandosi TV bozolanda en tout cas bofungula les oreilles bofungula matoi po trop c'est trop makambo ezoleka na kati ya ville Kinshasa trop c'est trop tozabatu oui toboyi te pasteur toboyi yote moyembi toboyi yote mais yembela biso makambo ya solo oyo komama na Bible tangela biso oyo ezoloba na Bible lakisa biso iloko babengi sainteté toyeba na kotambola kobanga nzambe lelo bateka lisusu repentance te même bayembi ya kala ndenge bandi bayana biso akala banenge koyemba talatina ngana linga kolo yesu sobo banzembo wana banzembo loko badeni ngone bayemba mais tela lelo banzembo loko ba frère na biso ale moloto bayemba ti lelo ba œuvre ti qualité edifiaka yango na pesi plus mwanja raison galate te koyoka bango misala na bango ekobima polele bakopamba misala ngo ekobima polele misala ekobima polele bokota po trop c'est trop siko to boyi biso to ko sambela wapi nati na papa ndo sino sambela wapi nazonga na maison mère si pour jamais to yoka na maison mère to yoka kuna abeki ngana saliboy mabena bango babimisa te ba bomba mabena bango mais tela biso ba chrétien nous sommes les chrétiens mais tozo yokisa kombo nzambe soni est-ce que biloko boyi muto ozwa tanko sambela lisusu otoko zo stan asambela bwana yo mais non toza ba to boyi te to koko kwela lisumu mais il est capité poni David le dit que tout excès nuit vanité de vanité non toza bato tolingaka bino mingi bayembi na nkolo ntongo ozoyemba tozosepela na batelefone na biso banzembo na bino ezali toteka ngo partout mais mpona nini bozosala makambo ya soni boye mpona nini yo prophète ozosala soni ozoprofétise eloko oyo eza yango tozoprofétise mpona nini yo moteyi bozowela nini entre bino na bino bateyi moko vraiment trop c'est trop surtout vraiment na limité ko bana première ri ti ko kende na 16e ri eloko nini ngo ezala na limité ngo kuna eloko nini ngo bowelaka oya spécial pa nyonso bimaka na limité nyonso na limité nini yango yo bowelaka eza nini mais non eza makambo moko eza bien te c'est pas la honte yango moniki nazana kande ya koloba bafeno bandeko nyonso tuwe bozolanda partout dans le monde obolingaka papa mandosi te nasali analyse ya makambo nyonso ezoleka toza bana nzambe mais il faut ere moko pe fimbu pe etelema etbetaka pe ere moko fimbu ebeta ese biso tofani toyoke ke kuna na kimbangiste kuna basali boy kuna na témoin de Jéhovah na mumpe non yo moyembi oyembaka yemba pia muninga ye ayemba na yo okomo salise makambo ezanga mutu na makolo ba vaseline o salise makambo ezanga mutu na makolo pour nani soka lingaka ya yemba na yo ezangolo eza grâce yo kanti ba yembi bazate to yoka est-ce que ari papa makambo to yoka na ye frère na biso ari papa tinenga azala ke papa na biso ale moloto nenga azala carrière solo na ye ayemba toujours bien ba franki mulacha wana basa bato bazoyemba ozomona bazokotisa biso na badoration ya nzambe ozomona bazebele bayembe bazoyembela bakulu matope bazoyembela nzambe na bango na ndenge moko esengeli mpona nini bongo yango moi nakoloba mingi te baimage ezali botala bino moko baimage ndenge ezoloba mwana bato awuti Australie atiki mwasi mobali na ye atiki bana na ye ayesala na yo musala mais tala bavantire ozosala mwana bato kotambwa na ye butu na bapuati denu na kati ba voiture uzosala na ye nini na kati ya voiture kukule lombe na kati ya voiture quel respect zate yo pe mwana mwasi complexe ya nini magozo ndi maereri na yo mais quel complexe osana ngo nyonso pour le ba oui où est le mariage toi tu as fait avec ton mari otie bana na yo na erreur nini lelo ba image to sala ko etika la ka sur YouTube le bi mwana soka taper beti
en tout cas na koloba sosu mingi te botala bino moko ba image ndenge ezoloba botala ba image botala maloba botala nyonso tu nyonso lobaka ngo te kotala ngo na papa bandosi TV yango mona lobi na bino botala pe bokota makambo ezebele ya koloba osoyoka turo tokosimba filme biso moko mpe bandimi tokobeta bino bafaux pasteur bafaux prophète bafaux bayembi soki oyembaka te tika sala feti ringi na fali sala feti ringi na innocent e osala nini tokosaka biso na nsima oyo tozomona makambo ya nzoto ekóma ino ndenge nini ebandaki ndenge nini po ekóma na place wana po bokóma na ndenge makambo ekómi tokendaki studio tosilisi studio tokendaki na we started shooting studio session at 1 a.m. Okay, studio tosilisi na ba 5 na ebitezo yobenga rango 5 a.m. in the morning 5 heures du matin dans boke studio bosisi na 5 heures du matin oui na ton wana tosilisi tango tosilisi na ni studio session wana tozalaki batu misato donc ezalaki nga ser na ye na batu mine na producer producer wana après tango tosilisi abali kotika mutu na ndaku na bango tango akelaki ye mutazo kumba ye mutazo drive he was driving okay yeah like kumba po deja oyebi nani the situation in Kinshasa you can't be outside of the house by 11 oyebi mais yeah azaki he had that power to walk apesa ka ba nani ba soda ba police apesa bango ka moi quelque chose aleki nae yangwana atambisaki alors akei atiki producer wana ndako na bango et komi tour ya ser nae alingaki akende atika ser nae na ndako ser nae alobite yo kende otika zawadi nanu après okotika nga pona oyo mutu moko te akufungolanga porte oyoki naza mutu te akufungolanga porte déjà it's too late alobi okay akei atiki nga na ndako na koti ye akei azongi na ye akei kotika ser na ye ezaki mama tango akendaki deja nga nazomi bongisa nakota ambe tunalala nayoki telefone tididitin alo na yami telefone nalobi alo atuninga olali nalobi te nalali nangu te okay alobi nazoya kozwa yo na telefone alobi nazoya kozwa yo buzoba nanga na ndimi wi buzoba nanga na tunaki ye tozokende wapi na oyo kosala nini nyonso tunaki te nalobaki kaka okay na telefone aye azwinga already we were going around 6 a.m. okay aye azwinga na koti na voiture mbule za konoka tokei abani kotambisa ngane baki te tozokende wapi kosala nini nyonso tu na ebaki te tango abani okumba voiture ayebisinga na bana kusimba ye partout na fiba ye pardon pana lang I'm just gonna be honest na koloba ndenge eza loba vérité na yo ayebisinga na sala nini na fiba ye eloko na ye na sala ki nyonso tu I'm sorry I'm going to be honest na sala ki nyonso oyo azalaki oyebisanga na wana déjà na comprendre nini tozokende kosala oyoki na ndenge na komaki na ndako na ye wana ezaki the second time na komi na ndako wana tango tokomi na ndako na ye tokei ameminga ti na chambre na ye azalaki na bachambre mosusu ya bavisiteur nyonso wana tu ameminga ti na chambre na ye ayebisinga mibongisa I'm being honest soki nazokosa nalamuka te nalapi likolo ya bana nanga na koti na chambre ayebisinga mibongisa na koti na douche na mibongisi alors après tosilisi ayepe ayaki to brosser mino I'm being honest to brosser mino tosilisi tokoti na mbetu tokoti na mbetu ne tokotaki na mbetu likambo ebandaki so sorry guys I'm just gonna be honest likambo bandi pi ekomaki na moko afosaki nga tosala nini likambo na ndenge ya sima na place ya normal te nazalaki d'accord ke tokosala ngo na ndenge ya normal oui I'm taking that I'm taking responsibility for that nazalaki d'accord ke nayebi likambo tozokende kosala na wana deja tango azebisanga nasala ye makambo
tina ndenge nakotaki na mbetu tosali makambo tosalaki koboana tango ekomaki tour abandi ko nani okay God Alinga say it in English then I can translate, doesn't matter. It's not in that, it's just it's a salite, donc it's something that is just disgusting. Donc it's just disgusting. It sounds just disgusting. Tozaki na mbetu tosisi kosala ngo na ndenge normal afosenga na zoloba na lobaki na lobi boy afosenga kosala ngo na ndenge sima nazoganga na mbetu na bali ko I started moving nazo shake to for him ozo ningana na bandi ko ningana na mbetu, please stop, nazoganga nazolela, please stop, you're hurting me. Ozo kisanga alobi auto utiliser nini vaseline na pi likolo ya bana nanga ebisinga to utiliser nini vaseline na lobite, you're hurting me, please stop. He did not stop, he continued. Okay, yango wana ti until I saw nabimaki makila, oui nabimaki mwa makila ebimaki pona nini ezambala liboso liboso osala elo kango na Angela wana. Okay, oui, okay, maybe that's why. Ti na atana tango tozali kosala nani wana tozali kosala ekobo na nenga normal akuzwaki soi na ye afose azoyebisanga na songo na monoko anamela soi na ye na boy afose yango, donc and he spit it in my mouth. Oyoki tango na boyaki komela soi na ye, he spit it in my mouth. Now I'm not even lying, there's no reason for me to lie about this.